invitation spéciale ya tata mokonzi ya pole nzambe molimo mosantu papa Timothy Mbangu Diangani. Papa abengisi bankole fareti to informe sango oyo etambola partout oyo nyonso azali na famille ya nkole mwana nkole koko ya nkole na bayeba bima na lingomba basambelaka lisusu na biso te. Invitation oyo etali bankole nyonso makila ya bankole nyonso baye nyonso bazali concerne na kati ya programme ya bankole moto azanga te na baye basambelaka lisusu te bakenda na mangomba mosusu na baye bavanda na bandako bango nyonso baya awa na kamba le 2 juillet le 8 juillet moto azanga te biso nyonso tozala awa. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra, verra. Kongo ya tata mwana pe tata mole musang. Tozi maloba. Ndenge papa atindi biso. Tozali koloba na Kongo ya Lingomba. Toyebi biso nyonso ndenge Lingomba na biso etambolaka. Tozali na différence par rapport na baninga ya mangomba mosusu. Biso tozalaka soki papa alobi likambo mokili mobimba oyo nyonso azali kimbangiste ayoki mongongo ya papa ete papa alobi boye biso nyonso tondimi ingeza papa pamba te toyebi ete Lingomba na biso etambwisamaka na mutu te etambwisamaka na ye moko tata nzambe molimo mosantu oyo azali kopesa baprogramme azali moto te azali nzambe makambo nyonso azali koyebisa biso ezali na ntina ya kobikisa biso na ntina ya kokonga na biso mpe na ntina ya bolamu na biso. Na yango toutaki kolekisa bacentenaire misato toyebi yango kimbangise nyonso ayebi yango kobanda na 2014 centenaire ya papa Kisolokele Lukelo nzambe tata toye na 2016 centenaire ya papa Jalungana Kiangani Salomon Nkolo Yesu Kristu Mesia toye na 2018 tosali centenaire ya papa Diangeta Kuntima nzambe molimo mosantu na ndenge biso nyonso bakimbangise toyebi ete bilaka ya bapapa balobaki papa akozonga akozala lisusu na kati na biso toyebi ke bango nyonso bazali na kati ya papa Timothy Mbangu Diangani yende tata na yango programme oyo papa apesi ezali boye awa tozali na fete ya le 6 juin oyo tosangani fati ya mokili mobimba mingi bayete mais représentativité ezali ya bamboka ya baprovince ya bapays nde papa alobi boye awa tozali kozonga soki fete na biso esili topanza sango na mokili mobimba ezala na batelefone ezala na baradio bisika nyonso tozali kovanda toyebisa bakimbangise nyonso le 8 juillet biso nyonso tomata na Yerusalemi totonda awa spécialement wana ezali mpona Lingomba mobimba
kati spécialement ezali mpona faki mokili mobimba le 8 juillet biso nyonso tozala awa toyebisa bamusicien nyonso oyo bazali awa te toinforme bango invitation spéciale ya tata mokonzi ya pole nzambe molimo mosantu papa Timothy Mbangu Diangani apekisi bamusicien nyonso ya faki le 8 juillet mutu azanga te biso nyonso tozala awa. Ya mibale papa apekisi Bankole Faredi to informe sango oyo etambola partout oyo nyonso azali na famille ya Nkole mwana Nkole koko ya Nkole na baye babima na lingomba basambelaka lisusu na biso te. Invitation oyo etali Bankole nyonso makila ya Bankole nyonso baye nyonso bazali concerné na kati ya programme ya Bankole mutu azanga te na baye basambelaka lisusu te bakenda na mangomba mosusu na baye bavanda na bandako bango nyonso baya awa na kamba le 2 juillet. Tangu tokosilisa fete ya le 2 juillet tozeli le 8 juillet papa azali na likambo akoyebisa biso maye tokokanga awa le 8 juillet mpona fete monene centenaire monene ebandeli ya lingomba mpe ebandeli ya mosala ya papa Timothy Mbangu na 2021 tokosala 100 ans ya existence ya église Timbangiste ezali mama na bafete mama na likambo oyo mutu nyonso awela po ete aya komona ayoka maye papa akoloba. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra verra.